Bonsoir Église. Ngai kombo na ngai Mama Élisée. Nasambelaka na grande assemblée a naza na entité ya intercession. Ezalaki samedi le 23 nazalaki na zandu na mwana tozoteka na ye. Natikala komona ta sini moko te ya maladi o mama boye na boye eloko te. Toyeko koma na ndako samedi na mbula ebetaki makasi. Tokomi na ndako tovandi na ye asengi biloko akolia. Bazwi biloko bapesi mwana poalia. Nabimi pona kendo sukola na zonga. Nakuti mwana azolela libumu na ndenge moko oko supporter te. Natali bonga bi Seigneur eloko nini na opende elinge komela mwana nga na ngonga oyo. Nakoti na kati ya chambre nazwi mwana na bandi ko bondela pona tina na ye. Na bondeli tesili mwana zo donc ozo senti pena ke pema ya mwana ezo kende. Mama libumu na ngai nazo kokate. Nazwi mwa bakalima ya bakisi na pesie. Tango mwana meli na monika changement ezate. Nazonge susa bayana yeto bandi ko bondela pona tina mwana. To bondeli si te ko koma ba 23h nde na moni ya ko zwa mwa kimia alali. Lendi na tongo ake classe na moni bazongise tango bazongise papa bandi ko lopa. Yo mema mwana na hôpital ozolinga te okako ozokumisa kaka église nga habité. Loko lezaka abo malamu ndana kena mwana église so ba bondeli pona ene kozonga après na kena mwana hôpital. Ale mardi wana tongo ye moko amemi mwana akena mwana hôpital. Tango ba komi na hôpital kande mwana bandai ko esprit ba paso azoyoka. Assistant na le ratali alobi te mwana eloko ezotungisa ye eza appendicite. Ba pese première soin wana mercredi na pokwa na juillet to ene en église. Le pasteur azwi ngonga ya délivrance l'air alobi kaka ke nazomona likambi appendicite na kati ya salle. Je vais prier pour une personne qui doit être opérée pour un problème d'appendicite au niveau droite. Appendicite, je précise, niveau droit. Au nom de Jésus. Que ça disparaisse maintenant, là, tout de suite. Que même les symptômes, les douleurs, les crampes, que ça disparaisse complètement. Tango atangi ka kombo wana natala place mwana zalaki mwana kwei. Toke na permanence basambeli ene ave papa Carlos alobite faut bokende lise pas docteur wa salaki examen ayebisa biso ke appendicite ezalubi ezali susute. Nazonga kuna lobi nanga lobi ke ye azali suna tina ya kobandela be examen ya mwana te faut ka bakende ba pese mbongo basala mwana e opération. Na ekolongwa na mwana to longo ene tokene de bonhomme na hôpital eza na poma tete basali mwana be examen babike mwana za na appendicite te eloko moko te. Oyokaka losambo yango wana na yeko kumisa nzambo ya Emmanuel nzambo ya réserve na musala muneno asali pona tina mwana na ngai ndenga bandai ko tungisa na butu kolela komiswa menangonga o pasi ata moko na nzoto na ye ezali susu te ndenge likole bandai ko kangama na libumu nyonso kimi ezali azasu na pasi ata moko te. Kaka Yesu Zambalo la salisi